biso net au travailler na bino ata mutu ayebi so likambo ke mama ni alobi boye avant otombokana na mama ni mais mama ni mama chaque fois ça sera ba film mingi mais pourquoi tiaka ote nalobaka mingi likambo wana nalinga kabula mama ni na mama chaque moi mes ententes a dit mais c'est bon to bongisi leki na kuto vanda ke sika mokote nzambe pa sungi nzamba pamboli leki matiki ye nga natike na mbali na inga pe na yene sika na ngamoko mama mediango il paraît que bobebanaki otika kit natika ki mo période mo po moi babilo mo elobamaki mais ndenge baye ko sala vraiment na matanga ya grande sœur ndé vraiment na monde ke bazaki na posa na nga balinga ya wana zongaki po tozo kende lata lokwa to pese exemple quoi ata ba mama shakwana baso kende biso demsu to ko banda ko tombola bango idole no ezaka nani na théâtre idole nanga ezaka sila idole sila toze belé ma ata nemsu babengi bino epai moko boye boko chaka ka bato bayebana mais on nan bayebani te boza na bango boza ko s'en foutre. Bonjour, bonsoir Balandi. Vraiment, il y a un PD143. Et là, je vois maman Nathalie Kalaba, na papa Pepe Mandafu. Babi wana ba boss nanga batunde bazo sala vraiment Rosi Muchopi azala. Babi mikolo tozande ba koto yo, ba koto vraiment ko bokota kota bo s'abonner vraiment tika Rosi azala. Ataka fille de chance, moi ne la ka moi ne ya étoile, moi ne ya prophète onésime, balobi toza mikolo awa bo s'abonner Rosi na bino yeyo ati. Rosi mikolo tike miso, na tika ngopo aninde na Lengi virus théâtre émission na ko sangisa pour kana sepelisa bino bolinga bongo te o bat ba osa ba base na YouTube po ani bisote babi biso ya bunzambe na ndenge kitoko so luki problème na ngana lekelo na émission mikolo ka yango osaka na lekelo na émission na tiobase babi mikolo YouTube nde makambo créer no likambo luka no likambo po esala mais so yo poser la ngana créer le do o jate dans mon ote ngana bino na mona bino ka baba ndeko na ngai bongo te na minto toza bongo epa ya mama Anishako leki ya mama Shako bakokana vraiment makasi lelo tozo solola na mama Anishako mwasi moko malamu mama malamu mama Shako atonga na ye ile bomona mama Shako azotonga mama nya mama Shako azolata bilambo mama nya azotongela ye esalaka vraiment bien lelo toza na mama Anishako na yebaki azalaki na mama Shako me bakabwani bakabwana pourquoi toyeba mama nya moniki lelo nzamba pesi place tonene mama ni na mama Shako baite kubungisa bongo mama Shako abungisa kileki na mama nya abungisa ki yana lelo toza na posa to solola to yeba famille za kandenge nini ba mauvais souvenir ni mabe o mama ni akutana na monde ya théâtre pe na monde na vie na mobimba to bandino moko bonjour mama ni bonjour Rosie boni mama kimi ezali eza bato musu bamoni mama ni batuni asala théâtre asala théâtre nalinga mama yanga nalobaka nalinga mama nanga po aseka mingi o aza bongo leki ya mama Shako mama ni ye paza moko kati na biso mama Shako toza bongo na mama Ani Shako ata na bengi Shako izakara mama izakara bongo mama ni ya kombo ya bino mama Ani Shako lelo bandeko ya MP ba abonné na biso famille na biso baza na posa bayi ba mama ni aza nani mama Ani Shako aza actrice aza pe atongaka pe naza célibataire mère d'un enfant mama ni bazandenge nini na mama Shako wana za grande sœur nanga agaza grande sœur nanga propre siko toloba na minute loka ya mobali ya liboso akufa ya mibale ya mwasi pa uteko kufa ye tumtatika loka mwana liboso après Théo ndinga ngaza loka na tika loka 3e nazaki 6e siko na komi 3e bongisi 3 personnes ouais tikali peka 3 te tozaki 10 to bongisi 4 to tikali 6 na pesi pa Théo mbot pa Théo amunoko moko Poko prendre que nabi liboto makasi pa Théo na biso amunoko yebi na vérité mbeli suka vraiment maman ni intuito yeba eloni etinda maman ni banda théâtre en tout cas vraiment ko banda théâtre ngana on linga ngote mana ko ka kolobate ko lobana miso batumanda ka soni makasi ka jour moko boye na vani na ndaku le kana zana ko futa na kanda na moni bu masha ko bayina mami ndondo bayina ndaku epananga
bazoleka siko mami ndondo ebisi mashako bi oya kokani makasi bondeni ya bien balobaka ne lipasa na ngai abi akokusa te te abi naninga loka asoni na okokani makambo wana te na ndimi na ngai te abi te loka tosala réponse les bana ça réponse à Sylvie loka tosala réponse à Sylvie maman ni a joué na mboka abi esa olinga mikana ni emenga en tout cas na ndimi na ngai te po azaka soni so mami ndonal mina ngai abi maman ni est-ce que jouer les biso macha ko na mboka ngabi ngana ko kana mama lo baloba wana ngana ko kana ngati habite mikaka lobi na ngake lo mo sala lo mo buta na sala lo kana bi ya bino na moni za makile ya lobi za makila tellement moni ba inga ba papa wemba mwana mama kulutu donc za ya makila alors bien bon ça va oya kasi place tozo répéter na yepe inga na kati yote inga na nani papa wemba boza famille oui toi famille papa wemba za mwana mama kulutu mama ya papa wemba ndaki mama mukolo na ba mama na biso mama ya inga sima biso c'était sima papa inga sima biso benga papa ya inga noko nzambi oba mama ni ba vanteur siko mama papa wemba te to baningo benge mama kulutu sikoyo abiyaka esika tozo répéter na oshwe pe le wana nga ezaki pembeni na ye na oshwe le wana papa Achille moko amutazali ko diriger alobi nanga mwana kokana ba mashako boye bino ozui wapi ete zuete mundo na bia meka enana alobi osala nanu role ya olela mutsopa linganga mingi so na olela abisa nanu role ya olela eta na bandi kolela non en tout cas tozuyo type na bandi pe donc pièce nanga liboso zaki réponse à Sylvie silanda zalaki Sylvie de lelo siko o continue na ngape na ngoti lelo so ni pesila mbala comprenez eza émission moko vraiment il faut to seka to za ba roboter donc ba une exception na mbodi to za ka batu to tika ka batu maman ni après l'air au sali ya Sylvie o continue ki nango to luka ki chaîne groupe mususu au travail to manai ka ko jouer kaka to jouer to sali réponse à Sylvie to sali kingotolo ozui nani en tout cas na saki ba pièce belé là on a pas ma poli madanga en tout cas vraiment na saki ba pièce belé un temps boy ma poli madanga eko tika to continuer na papa Achille moko titi bon pe ba yo tika ale na yo ko sala sikoyo nani pa kwa eko banga bi est-ce que to ko leka kana TVT na TV ngani na TV futa kana ngote muta mesena dinero alobi ote to sala kaka so ba pibe bando kota to banasa ti tanto bandi pe ko sala tango ba pibe na biso kota ya ba nini ya ba savon na moni pe sepil to continuer là on to sala na Africa TV to longa na Africa TV to comme na CCTV maman ni nesika bozaki pa maman na biso nani papa mama Pauline Madanga ya tika na production tika ki vraiment production manda osa souti mais bozaki na kombo groupe bande ko lekena nango ba yeba no lega nango zaki Académie des Stars international bon wana bozaki na banani tozalaki Mindondo Paco Lava papa oyo Makaya Maluma nani Dadi Kitambala Dadi Basila mama Top nani Baleya Gabriel na yo pozalaki nanga mena kaita na ozanga na zo zero vraiment ezalaki kitoko na bayandi boss na bayandi boss tozalaki tellement belle na yebisa bino nga na za artiste ya YouTube te na banda na CD boyoki mama ni l'air bino bo lenga ba star oyo yo biso to banda na bango nga déjà complexe ezalaki nga lisuti ya bongo te mama ni eza bongo po mbala liboso kudu leka nanga na mona kaka ba sila na ba cassette na ba TV mbala liboso to jouer na bango en tout cas ezaki mbala liboso na nga ba no banga osali ne okomi kokota na ba nini ya ba leka na ba nzonzing po
yaya na yebana tikota mpe na mesala ki na nzonzi ngana mana oboya na TV mais tamba yo banga TV pe za la bi sala kana kino mona ba do mona na yo kota pe na TV mama ni to beta no li solo na ezaki facilité lero ko kuta ba mitu a très wana na kati ya équipe na kati ya équipe parce que ngaza na mwana ntuka na yeki na suka mais ba yamba ki ondeni parce que ezaki passe po ba sila ba jouer na moto ayebani te na ba peshanga en tout cas vraiment ezalaki moi passe ezalaki moi passe mais un certain temps en tout cas ba ko sepena ngamba kasi po nani mama nyango alobaka na ete yeka avana kana kwena ye avana kana kwena ye ba ko sepena ngama kasi nde ba ko banga ozo jouer ozo lambela biso tina koma iko nazo jouer nazo lamba de ma poli madanga yo ba te bozo pese charge belé azo lamba azo jouer malamu to tika ko lamba mutu na mutu azwaka mbongo na ye transport na mbongo kolia nde ba ko longola ngaso na ko lamba na tika kana ko jouer parce que na rôle muso ezaki sila bazali na duti na yo babi osu nani mbala liboso kuta to jouaki le wana kutu jour to kinaki répétition basika sila na irsil bazalaki te sikoyo ntango baye kotia te mamani ezalaki tozwaki na jouaki le wana epa pako ezalaki fils ya papa nga na jouaki mwasi ya dingi joyo mama Kalunga azalaki mbanda nanga nga nazalaki makango dadi ta to kotika ta na kotika boye dani pako azokota nanga boso wabi oso awuti wapi nga siko yo pako pasongi ba auta wapi na nini auta su wapi na nini boze etanga jouer siko ta demandi ko jouer nena siba na moni nani esil na sila mama limbisa to ko jouer za ya famille za matila mais siko différence ezali entre yo na mama chako alobaka pamba yo ngapi na alobaka penza te ngapi na alobaka te lobana soki ba pesinga ko ndena lobi mais boy vraiment nakoka te na toujours na soni wa siko mama chako esalaki ndenge nini po andimete ko jouer andimaki te ke nakoka ko jouer et puis maintenant batata nena mana o jouer mama chako bana pesa na conseil te bato o pesa mi ba conseil ezaka ba ma top na tilelo na kanga conseil wana ta na côté ya binanga mwana ko ye na milier o mama top obengo mwana binanga bandeko toza non toyebi te parce que na ndenga théâtre bona eza oye mutalibo oye mutasika otana mwana te ndala binanga mwana mwana loko ye na musalo oyo mpe tozongi be mama nie tozonga pe non mama top pe mabe atozaki mutasika na musala ngo mais akoki kobenga mwana te mwana wana nyonso eza bleu bande kopesa eza bleu abi omoni loko na milieu bombaka poudre na yo zala batelaka biloko na apesenga mwa baconseil ya mingi en tout cas na sepelaki vraiment na bakini merci maman puisque en tout cas bakina ngazala sage surtout respect zalaka respect soki ata tournage soki olingi baza okende vraiment na mosala oyo babengi yo ata moke bakopesa ondima koboya te ata lelo mpe soki omati oyebani kozala mpe boye te lelo mama ni na théâtre yango ndenge ovandaka na mosala ngo ndenge osepeli na idole na yo ezalaka nani na théâtre idole nango ezalaka sila sila toze belé ma SB ai idole nanga mpenza ezalaka sila vraiment makasi c'est ça il faut le maka il faut ndimaka nde singa pe idole nanga sila parce que ba monaka sila moki eza muchopi ya tokoza ba hypocrite te ba hypocrisie te non vraiment nde idole nanga sila bisalo yende vraiment lelo mama ni ozo évoluer na théâtre à part lelo longwe papa ko ozo travailler ce ko wapi siko na travailler pa ya mama Nadia Meta na Fest TV nde nazo évoluer kuna mama mediango il paraît que bobebanaki otika kit natikaki mwa période moko mwa babiloko mo elobamaki mais ndenge baye kosala vraiment na matanga ya grande sœur nde vraiment namoni ke bazalaki na posa na ngai balingi ngai yango nazongaki vraiment baninga misala tozosala mtema mabe eza makasi lelo bonga bokabola mama ni na mama na biso ya PS TV bokosuka wapi bango baza ba mama esika moninga sozo kwanga na 10 francs na ye bolingi ka bino bozala wana babino yo toke na bino ka boye bomona esika bokende botela rétroviseur te bino bato bolingaka ko kase baninga nzamba linga boye te lelo mama ni bazongani nzambe lelo abengi ndeko na biso mama ya ba mama ni akei mama kuna mutema ya bo mama esali
yo moto ozalaka motema bo mama salaka kaka bolamu nzambe apambola yo soki ozalaka boye nzambe opambola yo te mosala oyo toza nango awa fo tolinganaka lelo oyo omoni ndeko na ngai aza na kini parce que lelo bato ebele mama ni ayebi ke oza na afrika omoni eloko pamba il faut boyebaka valeur ya bato faut yebaka valeur ya bato ezalaka vraiment bien moninga salelo mosala sepela bino bato boza na bagroupe oyo tozocréa me na bawhatsapp na bagroupe ya bachaîne youtube kobebisaka bacv ya baninga nzambe alingaka bongo te faut koyebaka nzambe surtout mpe conseil moke na kopesa na bamama na biso net otravaille na bino ata moto ayebi so likambo ke mama ni alobi boye avant otombokana na mama ni et puis tout d'abord tana maman ni za mukolo avant na no tomboka na ye o prendre o siliko kanga mutema pona maman ni benga maman ni maman tali kambo na yoki est-ce que ça mabongo mam oyoki pe explication ya maman ni e ko ça pe na mutu wana o ya yebiso likama maman ni alinga maman ni te mais alobi po amoni ke bolingo moko bo pesa maman ni alinga mata boye tetika na longola e place na bombarder likamo maman ni oko nga mtsop ningo yebinga vraiment na ba tournage na lobarate nazaka toujours na côté na ngaka na vandinga moko soki ka maman ni rôle na yo koki na lati na beti mais koyoka yoka ça rappelle bien te vraiment koyoka yoka ezaka bien te kandi nazaka na réel nanga berdik muto kablanga na Nathalie azati parce que Nathalie a mutu moto anga na même esprit même esprit na ndenga mukiete yo ya otonga mucho pe simba te babino bozaka bomoni baninga ba dezade po ya ko bebisa e ko simba te babi mikolo ke YouTube ke sa nde base no ke botanga ba kombo ya baninga bo bebisaka lelo bokomo sepela to bebisila baninga biso to renyaka nzamba linga bongo te mafuta nde mafuta mama ni tozonga na biso wana ezeka moi message ya bandeko parce que musalo penda ezeka ko beba to mi ko banga mutema be komi face à face boy misuba ko sepela akende po ngana tikala ko renye mais succès ya muninga ekokana te ndenge yo zana mama shako ozomona lelo yo mama ni to yebaki ozeki na mama shako boza esute problème toni te nga mama shako problème ezate to kabwani po tozaki leki na kuto vanda ke sika mogote nzambe pa sungi nzamba pamboli leki matiki ye nga natike na mobali na nga pe na yene sika na nga moko wato yoki o mama nina mama shako ebenda na kinga likamni kwa matanga nini nani nga kabula mama nina mama shako moi mes ententes a dit mais c'est bon to bongisi to bon entre parenthèses pour nga fongola miss na YouTube ouais ça ma sur la famille mais maman ni mama shako ça sera ba film mingi mais pourquoi tiaka ote na lobaka mingi likambo wana pourquoi tiaka ngate ye moko yebi ayi bandeni ozana leki no na lingaka question na ndebo tuna ye moko et mon mama shako pourquoi tiaka mama niti azape na groupe pourquoi maman ni a joué na groupe na ote otuni apeso répondre nga opiate pona yebi oya kantaka pona ngate mais ndenga tourner les bozaki nenda ku moko ba artiste ba yepa mama shako kuna yo zomona ba mais yo tourner tenda ko salonde mais na zawo kana nga pasi mais na mana mona nanga ke aya zo tourner nga pe na tourner tant de ezalaki pa ata na groupe sans souci omona ba bango nde bana ko proposer mais yemo te ata ni na vanda ke pa na ye omona ba te maman nde jouer le biso tableau yoko omona bien maman ni oza dispo nga oui na nga dispo na jouer mais yemo po ebisanga buino na salite c'est comment na mama shako c'est que parce que bobota mi libota mais mutaza ba façon ndeko komona soki azotia yo msusu ko étouffer ye to ye abima kaka selon ye parce que bino mbale bokokana makasi je ne sais pas wana ezaye to apesa ki yo chance te l'air et mindondo alobaki na yo on dirait lingaka otikala kakakaka otonga là monsieur wana eza makanisi na ye vraiment na préférera mingi botune ba question wana na retourna mama shako tune ba question wana pour là monsieur ayeba kapete là monsieur ko fungola yeke apona nini yo mama ni omona tane to na mindondo to na mindondo chaque tournage azaki na baleki ni papi na bosa na leki ne ko mayina bazaki bazako zanga te ya mwasi Nicole ba tournage nyesu mindondo alaki bazaki ko zanga Patrick na Nicole ndeko zantaka Nicole paso libala zanga nga mais bango bazako zanga te et pourquoi ya sala ngote c'est ça yango wana vraiment mama shako lingo benga mama ni
lingo benga kaye tout monde a ngokani mama nya lobi lelo ngaku na luka leki na ngaya kota théâtre azoboya ayer pour na pesa ke ba rôle a pamboma parce que l'air toujours tourner et ça la rappelle vraiment biso bien moi équilibre na kati ya musala mais maman ni lelo YouTube e makasi bazo mona bat bazo jouer est-ce que yo tourner na YouTube bazo benga ka oui bazo benga auto jouer calamité yo mto benga inga semaine oka na auto jouer pe na ba benga nga mingi na joua kana ngai mama nanga maana dia meta za kapenza mindondo kote wana te mais respecter kandi musala nae ba horaire nae respecter pas musu ata ba bengi loko anga na joua mingi na lava et pas lava en tout cas ma tournage nyos na zala to zakana ba Batista bisunyo to zala kuna vraiment maman ni na lingi otala vraiment micro na bi otala caméra na biso na yebite eloko nini o epesa o pasi na théâtre o soko vandi ti lelo soko raisonnant et c'est la ko vraiment pasi mingi pe na message na yo na bato bazana ba chaîne YouTube tale zali bazo benga bino te kotere ko makasi mutu o yebi ke ndenga za bongo azana na tournage parce que yebi ana deux tournages mais bazo linga ba pesa e kaka rôle pour a pénaliser baninga message na yo oloba mais message yanga mingi na koloba na biso ba actrice to lingaka to pesa chance na baninga po soko za na ba rôle monde ke rôle wana za na nge belé ke awa mususu le mususu za na ye aye surtout ba ona blo ba yebani penza na nte bo pesa bango po ba yebana po tozo kende la ta loka to pesa exemple ko ata ba mama shakwana ba so kende bisu le musu to ko banda ko tombola bango alors boza na eloko na mona ka penza passif vraiment bolinga ka ko casser bato ata nem su ba bengi bino e pa imoko boye boko chaka ka bato ba yebana mais on ba yebani te boza na bango boza ko s'en foutre OK là bozo la kisa bango baza loko abani pa na bino za samo boye ezala bien le longa normalement so na bite le longa na sala théâtre za pona mama sho mutalakisanga théâtre te mutu lela chianga vumana za théâtre za mindondo ezaki atele musu ba rôle musu dans zate mais mindondo yoka mama sho kaza déjà au jouer comme mindondo mama ni et tous ali wa te to zo salaire yo vandika na ndako mais mama sho kazali o kana bi ote mais mama sho kayebisa inga ko zo bela ngam na obeya te na zali zana zo ya na ngempe na zo salaire c'est ça ko kase baninga te bo pesa bango chance ba tupe ba mona bango ba yeba bango bambote na yo pe na numéro contact bambote na nga na opesa na ba fan na nga nyonso oyo mama ni pardon na katio na yebi ko opesa bambote papa verdict mais mama ni to sauter moi mukie ba to bangi ba yeba mama ni boze colonie to yebi ke boza owe papa Jombe mama Jombe oye nga za mutetela loko papa wemba za mutete so loko so ye o comprendre ma papa wemba ze colonie papa wemba mutete nga mutete pe bino ba tetela mais za bande comme suso pe tenga za mutetela sans papa zali mutetela mama ndaki mutetela 100% pour mama kota papa wemba mama ndaki mutetela 100% mutakata ko kombe mama nyolinga kolia nini anga vuma kolia baninga na mi makemba na musuni yango bomanga mukolo nga mama kema musuni badu ba belo kaza mutete alinga uponga na jese wana na kola nango taba mama mso yake bo uponga na jese la bayango nakuma na makemba na musuni na facile so benga ka makemba na musuni n'importe quel musata Thompson toleka na sucré nanga na suki wana bongo couleur préférée bleu de nuit mais ndengo tongaka yo mopolinga maputa lokoma Karine Pala te naninga maputa te so talibi atana ba tournage na nganya sto bomona ngana maputa lo baka ba obligé ngalo ko mama la tali puta relativement ngaka robe po yango za facile mama ntoki na bambote na biso mbote na bafani na nganya surtout na lingaka bino mingi na pesi leki na nga mami Shako na mobali na ya Apollinaire Ngala na bana na biso oyo grande sœur nanga Tiki Trésor Princesse Fortune Grâce nani Déborah ba gros bisous na bino na lingi bino mingi vraiment mais bonzambe kaka numéro de téléphone 089 025 69 66 mama ni grande sœur akufa na poto to awa akufa na poto awa te na mboka ni na France bakundaki peka kuna bakundi peka kuna grande sœur ye moko sa on dit loka yeba ki liwa na ye
asa asombaki tombo na ye asombaki donc asalaki biloko nyonso bilamba kolata nyonso en tout cas vraiment asalaki organisation ya liwa na ye et puis mpe asombaki mpe batombo ya bana na ye donc asalaki nyonso mpenza. Merci beaucoup maman ni na vie fo ozala boye bata po tota moto akufi déjà mibongisi na ye yo mpe esika ozali sombaka deya batombo bana yo ne yo moko vraiment liwa aboyi na ye kotia famille charge alingi mbongo na ye ekende mo asomba eloko ne kitoko vraiment nakomi na ngai na suka ya émission na ngai mais émission na ngai eza vérité toloba vérité tobomba na biso eloko te yango wana mpo esalaka vraiment bien napesi mbote na ngai vraiment na papa na ngai Pepe Mandafu motema ya mama Nathalie Kalaba na bosi ete équipe technique na ngai notre réel Montréal Berdic mobali moko ya mbiji ya talo ya mwindo napesi mbote na bato nyonso balingaka nga vraiment Rosie Muchopi na bosi ete Titi Kambulu bientôt la Selbe Zokweya mi ya Pepe Rase Beldini Sengo Marceline Kigoma ya papa Roger Doumi numéro na ngai yango wana bo continuer bo benga bo komela ngai ba j'aime ba commentaire esalaka vraiment bien makasi tokutani sumba la sima na prochaine émission. Bye. Koloba malade yango eza pasi ngano ekaka Jackie akoti hôpital malade ngamoko pe malade nakomi hôpital lobi bazo compliqué nga mpona nini boloba na nga kaka soki likambo ote kita na se bata ba fiche bazo kita na se awa bato ya covid nga bia bon merci fallait bo expliquer nga bo dake na baluki na moni bipelu nga miso oyeba kondisa miso nanda kuna biso bato bazaki mafuna osamba mais nga soko na keita ko betanga mukolo na zoti première communion nanga ye mutabongisa nanga azikisa nanga kulelonga abio moni atie elembo nanga le ba ya otie mafuta mafuta soki essence soki ya suko batiaka wana po okanisa nanga isiko ma grande sœur bébité sur autorisation na maman mususu to uto kufela dernièrement bato ba manela konsezaki ye o wana ba ombale ba na ma passe na mois de février siko ye li passe musu atikala akena mois de juin boyo ka passe otozana po papa wemba cousin na biso basalela ye loko teti lelo bongo ye mutazaki na théâtre basalela nini basi ba mitema na bango kanzamba simba sokolela yawe yokanga mawa yawe bangusa binzuli nanga okonaka motoke moto ya motuya osikolongola yango biso tolelio
soki biso na pasi na mitema misatoleli yo pema na kimia ye pema na kimia pema na kimia ye ya baki Jackie Nzambe 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 Kolo Jackie asali nini? Jackie asali nini? Nzambe na ngai Jackie asali nini? Kolo nganga Comprenez, donc maman Chakwa Belagi, c'était hier à côté de l'hôpital. Et du coup, là, on a Tongo, on va apprendre que maman Chakwa Koufi. Et n'a évité maladie, ni moi j'ai appris qu'ils avaient mis nous. Papa, Kolo ba maladie yango eza pasi. Ngano ekaka Jackie à côté hôpital a malade. Ngamoko pe malade. Na komi hôpital lobby. Bazo compliqué nganga. Bazo compliqué nga pona ni. Bolo bananga kaka soki likambo. Ote kitana se. Bato ba fiche bazo kitana se awa bato ya Covid nga bia bon merci fallait bo expliquer nga boy ndake na baluki na moni bipendu nga bi oh misu oyeba kondisa misu oh ndenge nini wana oyaka nanu ndake bokilo na nga boni nga bi malamu bongo siko ndenge nini yo yeba kondisa misu mobali ayebite alobi kaka bongo Jackie azali ngabi tikolo baboye ko bipendo abi Jackie azali awa ngai bon ça va tokende na natala bongo na ya kolanda docteur après toke ti pharmacie tozu bakisi tozongi tokepa bipendo epa ya Chakwa baboyi tokota te pona nini bokota te bozaka libanda aweza kaka boye sava tovai na biso libanda mobali na koti na bakisi biso totikali wana na libanda isika totikali na moni kaka mukete ser na bimi mobali na yepa bimi balobi ke tokei mobali abi na kenda kuna kendo bongisa babiloko mususu pona yeba kozonga awa ndeko ne wana so abimi alobi nake koluka na récupérer babiloko mususu pona na koya na ba 19h siko semeki ne to alaki ne alobi bon ngana ko kende soki yo ye to vandi kaka wana ngabi siko malade yango ya mbala kato ememi Jackie boy akomolobo kutu ndenge aza wana oyo nyoso yo etiboy akangami boy azokoka te minu ekangami moyen loba ezate elobeli kaka ezali na se pona nini bongo atangi ke azalaki awa balongolaki minu misato wana balongolaki atangi pe na kombo ya docteur alongolaki yango bongo siko eza ndenge nini to comprendre te loka docteur akomelaki ekisi alobi ke azela alala awa lobi batala soki ndenge nini bongo bayeba soki bako changer kisi soki bako sala nini Jackie eza nini yango tovandi na semeki na eti na ebisenga bite na kena nokokuta na docteur na ngai soki na sisi na docteur na ngai na koya awa vana zonga ndako na kipe pa docteur na ngai na silisi na ye wana ndenge nini ote na vandi kaka wa eloko te ngabi eloko te bando tikali eloko te to vandi l'air moko na yebise ngabi mama pardon na longwaki musala na yembala moko awa na le eloko te
nayoki nzala makasi nazuka nazwi kisi nazonga ndako naluka nalia lobi na tongo nakobenga yo nayeba soki ndenge nini abi ya likambo te lobi na tongo kaka bapareil na ye ezali pa na nganga bisava nazongi kozonga nazongi na ndako nakomi nga mpe lokola naki nanga mpe bien te nalembi nanga kaka na tongo nalobaki nakobenga ye nabosani lere moko ngabi bongo siko ndenge nini boy ngabi atika nalia na mapa bongo nabenga nazwi mapa na bandi kolia to na bandi olia mapa telefone esoni nazwi telefone ngabi mokonzi nanga mutabengi nga obien nani o tomoni ka numero toyebi te ngabi te bopesa nga na yambi koyamba na yambi neyoka kaka mutazoloba te lere moko nayoka Polina ngabi nani wana masamba ngabi masamba boni bien nga bien lobi yo bien malamu nga bien te ngabi yo bien te pona nini Jackie ngabi Jackie asali nini Jackie ngabi tika na ba blague ko Jackie asali nini Jackie atiki biso ngabi na gangi ngabi masamba omoni kaka lobi na yo sala nyonso na tongo kome pa Jackie na hôpital Jackie ananda kuta za na hôpital Jackie azate dona leli na bengi baboka naluka na benga basuke ba numero ekoka te naluka na benga baninga mususu mega ezate ngabi bongo siko na sani ngabi bon nakende nanu kuna bongo na bakisa mega na benga bango ya wana na ekoya na ekomona penza ke wi ya solo Jackie atiki biso Jackie azasu na biso te Nzambe mbula nini bandeko to bandi na bajaki to bana mike Jackie na groupe Mangobo nga na groupe Nzoi tozo sangana na bango ko jouer c'est bon merci maman zabenanga courage azali ko supporter biso na ba bêtise nyonso azali pe ko gangela biso en tant que maman na modèle nyonso wana na koyi ko lobeloko musu na biso nyonso ezala botami na papa ezala botami na mama azaki na injustice ata bakabeli eloko okovanda bwa bengi yo yakozona naza na ndamwa loso yakozona bapesa biso madeso yakozona apartageara na nyonso biso nyonso titolia biso soki tolata biso bamiso bafutela biso baklasse mais loko na souvenir nango munene oyo etikeli nga lokola na bandaki koyebisa nzambe kodecevoir nga te mais Dieu a permis ezala bongo soki lelo nga nayebi kosambela c'est ma sœur yaya na nga mutu bandaki komema nga na bandi nazalaki na ba 5e primaire amema l'air wana tozosambela na bacatholique ye mutu bandaki komema biso na collège Boboto tozalaki na ye na Saint Paul bacollège Boboto barecollection ya jaki mutu bandaki komema biso mais nakokola nayebi te ndenge aye kolemba makambo kosambela soki nga nayebi lelo nzambe c'est ma sœur pe akoya koyebisa ata okende te Chantal omoni nayoki boye okokende te nga yaya nanga mutu alakisanga kosambela na ndako na biso bato bazalaki mafuna kosambela mais nga soki nakei ta kobetanga mokolo nazwaki première communion na nga ye mutu abongisaka nga azikisaka nga kutu na elongi yango abi omoni atie elembo na nga na baya kotia mafuta soki essence soki ya suko batiaka wana mpo okanisa nga esiko awa ma grande sœur eloko na nango le grand souvenir na ye toyebi te soki tozali na mama mosusu ndenge wana toyi tokufela dernièrement bato babandaki konsezaki ye oyo wana bango mbale babanda bengango mapasa na mois de février sikoyo ye lipasa mosusu atikalaki ake na mois de juin boyoka pasi oyo toza nango toza na vraiment pasi mpo bango mibale nde bango bengango mapasa sikoyo
ye mutazaki pe mutatikali mama na biso na bayaya nyonso ye mutatikali mama tozaki koyo capacité pour ezaki ye mais siko lelo azate to yebite soki to tika wapi. Après une grande service au Sali na pays en tant qu'artiste et comédienne aux osenga na gouvernement to pe ba comédien nini pour na disparition ya Mama Shaka. Naza lelo kwa olobate po papa Wemba cousin na biso basalela eloko teti lelo bongo ye mutazaki na théâtre basalela nini basi ba mitema na bango kanzamba simba o bakoyi ko sala basali papa Wemba aza cousin na biso o wana azalaki mwana ya mama na biso basalela eloko te bongo billet théâtre basala ko ba osala basi nzambe kasi ma mitema na bango soki ba ko honorer gloire à Dieu soki ba honorer te mais biso to ko honorer parce que zanza mais na tongo awa tinenga lali minu ekangami azo sala na basi wana ya lundi ya lobi lundi ya lobi minu ekangami akomi na basi nga nandenge ni nakuti petite sœur ne Chantal azawaranga Chantal toki hôpital simzela toko makuna tokoti na kati alali kaka boye alaleli semeke na ye mama ya bana na yo na bokola ka alaleli bango alaleli ya na nzoto jaki atalinga nini ateka ka boye azoloba te minu ekangami donc parti oyo nyonso eso salate donc moyen te atoki po baluka kuto chata kingo bo moyen te kingo etika ka boye ngabi me finalement ngala komaki ba 10h wana moba na epe papa zo kota na ba bureau na bango wana amindingi nini muto yake bandakala to vandi 12h bana ba benga mama cameraman na ye nani journaliste ye émission asalinga sine alobi makambo za kusala sina comprendre tel wana zaki na kaye na bik na bimisi kaye na bik na pesi akomi alobi kende mbangu na répétition au surveiller nani na l'émission au surveiller bana wana na ibisenga biba na kei soki émission sili ngana zozongela yo na ye ne pa ya bana bokungu azawana to vandaki émission leki nazalaki ka tranquille motema nanga ezobeta na biso bango abina zongi na comme l'hôpital to kutana ma petite sœur ne mi balé nani mama ni na mususu wana teyo mama zawa o balongole place otikaki biso akoti na kati kuna mais yesko kende tout droit boye bazana mabipendo azawa na kena kutile kene musu Chantal to kende kina ye na tongo na mabipendo azawa o azana kati kuna tisi ko ba traiter azui eloko te ngara komaki kuna ba 10h ti na ye ko zonga pe ba émission ya bana na ye ko zonga ba 16h eloko te lekile kutu Chantal me ko maboko pesa tatonga te to mona suite azana kati mama bipendo ye bakoti na papa sala ki nyonso para okuta na ba docteur ba sala ordonnance quand même abake basombi bakisi tango basombi bakisi esili bakoti na ona kato komi déjà 17h to bimina mama bipendo na papa ngabo papa biso to zongi papa bonga pe nazo bima to zonga leki ne Chantal atikale bon to zongi ngana ko yakaka lobi na poko po na mekana na ko sala ba makambo ngana osala ndeko longwa to longwa ki wana papa tozongi na mama bipendo na mobali na ye baleki nga na zongi ndako na 22h na bengi mobali na ye papa boni kuna abima beya moi changement mukie kaka ngabi nzamba ko sala nalali bien te motema na nga esa bien te tongo etani lelo na 6h na bandi ko benga mobali na ye téléphone so sonné azo yambate na bengele ke no alala kuna e sonné yambite na mi vansi na mabele na bandole bana balobi mais yo zo benga ba répondre te mbala mo bandole la ngabite na zo sentir bien te na nzoto na ngai comment bat mi bale balali kuna bango mi bale ba téléphone so sonné ba yambate na vandi muke leki na rappelenga abi mabia na zaki na douche na zako sokola ngabi OK bo lali ndenge ni maman chaque c'est un souvenir de c'est mana ye ko ba 21 ans ba 21 ans de ko to yibana 21 ans de 2000 21 ans maman pina oyebi ma vie na parmi bango tunde bazalaka maman da proche na biso za maman chako et maman chako à la génération maman chako atango na bandi théâtre lelo soki approché ya c'est maman la fameuse groupe nanga nako jouer ta des tables maman chako et maman chako ndako na notika ngona ba théâtre tout nako ba na théâtre lelo notika ngona ya retourner c'est maman moko arrive bien na biso ya kosala te za bona passe c'est un truc ya mukabela ka bali mais kira linu bloqué na sta maman la linu ka boye mtakufi
utakufi osala telebi te docteur wana nayebi te na docteur mpe wana nde comment topedra motoka bourwa soso toza école